Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Malougou met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Malougou et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Malougou. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 15 40. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Bonjour, mbote mingi na bien surtout ba bolinga ka maman Hélène Net. Le pesi ba mbote ba boy ma vie puis moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bande konanga boza bien? Kimi ezali? Wabino maman Hélène ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya moazo batela kimia. Ezali et vous de votre côté c'est comment faites-moi ça va si vous allez bien. Dans le bas toujours que kola la kolamka eza habitude d'été, ko passer journée ezala rapé habitude d'été, ko bimakozo anda ko zape habitude d'été zaka kalika mbangulu. Ezaka sonza mbasali ngulu po obatiki biso lelo to liki bango lelo moko te. Nzambe ka ndenge asala mokine. Alors la vie elle est courte, il faut vraiment en profiter. Tant nzamba pese pe mabomo, il faut ko yeba na ko kumisa nzambe puis ko profiter na vie parce que chaque seconde nyo surtout eza important na vie ya mutu. Voilà, merci mingi na bien surtout ba bolinga maman Eliane tout, merci mingi na bien surtout ba bosser na maman Eliane tout, merci na bien ba partager ba émission maman Eliane tout, merci pe na bien ba oyo bolandanga na boke bi na bien ka bino ma deuxième famille. Ça ma deuxième famille parce que na bien ka bino vous êtes ma deuxième famille, ma famille du cœur. Donc votre famille na nga mi balé pour na bi ete bolinga nga mingi o balinga nga to ka te na yebi te bolinga maman Eliane tout mais na le biaka mingi so za mutakanda kotala ngate po sepano na ngaite so ko za mutakanda kotala ngaite so ko za mutaketo kotala ngaite so za fanatique révolté kotala ngaite so ko za moto ya motema bololo kotala ngaite po nini oko sepano na ngate mondo siliki osika poza mutu ya kanda. Merci na ba émission so utiko le kamikolo nyo surtout na ndenge boyambia ngo malamu page wana déjà to sanya to sali page wana to sali ni to kangi soki na zongaki na émission na parce que ça m'a été demandé na bakolo na moke kende zonga osela biso boumé là na ko sola bino makambu susu ala ete ko sola makambu ye hey bande ko le to ko sola wana na yebo to ko sola mambo sans tabou on te ko sola to ça na 4e émission pour le mariage to yebi ki libala moi ça va se vivre moi ça lambaka moi ça sala raboye mobale kenda musasa mais suka na mweza la kaka kambia daga nga makabo ba pekisa kinga ngo c'est plus fort que moi na daga ta mukeka c'est plus fort que moi ba pekisa nga babi il faut arrêter les daga je m'excuse. Animation c'est comme ça hein, faut comprendre. Ouais, ça animation c'est ça moi hein. Et ça tout ça na kati ya sans tabou to c'est moi ko daga ça animation ça le gars. Et ça émission pour moi j'ai beaucoup de façons comme ça émission là. Et ça émission là la salle là za ko animer, et ça émission là où je suis vraiment sérieuse où nous ba penza ki na posa penza ki batayane bake bana bubenga ba maman bubenga ba papa émission na bino ngo ebandi papa pour le mariage ensemble sur maman Eliane tout wana eza eloko mususu mais so naza na kati ya animation eza animation so singa soki eza makambo et le bida il faut ko daga na moi déjà ninga bakande roya
nasekaka mingi mpo naza moto akanda te na seka na bakakeso oza moto akanda kotala ngai te mpo osanini osepela na yo na ngai te soza moto akanda kosepela na ngai te kotala ngai te soyebi koza moto akanda. Alors nayelaki bino eloko moko ya kitoko tosola sans tabou makambo toso eza très important ya bomona wana ningana boye bibi olobisingaki yakanga kwekonda bibi bibi ah non pardon bandako eboma makambo ebele bandako mabala oyo bandako mabala makambo nango bandako mabala ndako mabala oyo 4 murs eboma makambo avant de kota likamo na ye kosomela sans tabou balobi bamama mpe mikolo oyo kala liboso ezalaka nzoto o mibali na bamama mpe mikolo bakoma olinga mingi mama nzoto papa mikolo bakoma mpe kaka mwa on a pas papa là na costume ouais mais là na cinquantaine quoi nzaka neta papa okende kuna AVC pongi bouti kamera seka na oseka parce que kolo lisolo o mtapsenga lisolo autant apesenga na seka kabi maman tu seka na yo seka te poane seka na yo na faika na yango ko seka o contenti siko na le babo soza posa kosomba lopango na mboka Congo boyebi ke maman il est tout c'est sérieux soza posa kosomba lopango na mboka Congo ko hésiter te bon moni publicité on a sala ka Toronto City VIP de Maluku ya papa na biso papa Willy Mafula ya azaka bongo na mboka ya Canada soko za na posa ya kosomba terrain na yo na Maluku kuneza ba terrain ya ndenge na ndenge ba papier za nyonso basi ba bongisa nyonso to eza déjà cadastre donc okotungisa masute okene na cadastre oluka papier boy osala boite papa Willy Mafula bongisa makambo nyonso so za posa ya kosomba lopango na yo tala publicité nango à Toronto City VIP de Maluku zwa numéro de téléphone ezana ya papa Willy benga papa Willy okozwa ba détail nyonso okosomba lopango na kimia makambo na nyonso kozala bien moto ya kotungiso azate boyebi lelo mapango ekoma lipango mo batekela on a 10 personnes oya koyonga na sombaki alors faut qu'on fasse attention et pas inozo ke ndeko pesa mon solo na yo po mbongo eza passe ceux qui posent la posa ya kosunga libota na Congo ko bosa na te. La providence alimentaire ezali au moment où il y a tout à sali. La providence alimentaire ezo la livraison na Kinshasa Mobimba tozo la livraison. Donc ce qu'on a posa au benginga mama nitu okozo ba détail pa nanga so côté la émission ko mona toza la nyonso tozo tout en gros tozo te en détail oza posa ba carton na makayabu oza na posa seki na madesu oza na posa seki na ya loso oza na posa ya semoule oza na posa ata kwanga ata pondu nyonso oza na posa okozo ngona la providence alimentaire numéro na ngati eza wana bilomo boyebi soko benginga okozo na ba détail nyonso ba kendo sa livraison eska ba boti bazali faut ko yeba ke mingi mikolo bakoma na poto baleki batikala na Congo banyasi na baneve oto tika ko kipe mama tozo mutu moko abokola mama tangu yo tindi mo basomela mama bilo akole ba kosomela ete bakesomela Thompson moko ese kota banzinzi déjà et puis sous mama typhoïde or ce qui est na chambre froide na la providence eza ya malili makasi okofanda ta 2 jours quand na malili nango sans qu'il y ait de congelé donc en tout cas boyebi ki ya biso mama il y a neto boyebi alonganza ya biso za toujours taros voilà maman abiso o ayebsinga maman elia nitu libala oyo zomona libala oyo bato bazomona libala so pe mutatali mobali nanga aluli asepeli abi oyo azala ta ya ngai nzoka nga moko kolo na e place naza mama Eliane naza komona makambo oyo kaka ke makambo mona ke makambo na biso ese etondanga na lemba likambo eza nini likambo eza boye mama oyo alobi tango bazaka na mobali bazovanda ndenge ezalaka kaka mwasi na mobali oui bolingo ezalaki bien yaki sans problème mais banda kaka mobali asimbaka nzela kokende na Léopoldville kokende na Congo mobali azo problème ya nzoto ndeko mwasi alobi ke maman Eliane
etelema lisusu te to na kati ya sans tabou etelemaka lisusu te etelemaka lisusu te mama nitu mais eloko ezokamusa ngai toza na ye ezotelema te elala pongi mokokamwa azolinga mpe basi mosusu azotya basi litoi mais litoi wana eza te ke azotya bango place aza litoi à distance azolinga basi à distance ntango azolinga basi à distance wana mwasi aza mosika yo oza mosika bosangana nzoto te mpo boyebana ba efficacité ya nzoto alobi mobali mokolo asengaka basi bavideo ya bolumbu video ya bolumbu so batindi video ya bolumbu yatindaka mbongo apesi mbongo apesaka bango mbongo nga nazane na kati ya ndako mbongo namona ate daga ezala te tosanganaka te mpo nga nalingi teke tosangana te tosanganaka te parce que babebisa ye nzoto donc bavoyage oyo asala na Congo Kinshasa mwasi oyo akende kobima na ye asala ye biloko na nzoto oyo ezaki epai ya mama bana atelema lisusu te atelemaka te ndenge ezalaka te keo boyebi ke bana mike na ntongo batelemaka so oza mwana mobali omoni na ntongo toa na kati ya émission sans tabou omona mwana moke na ntongo azotelema mpe me mwana ntango atelemaka eske ezaki po akenda mote ezaka nzambe alakisa kolesakaki oyo aza mwana mobali bana basi mpe batelemaka alobi ke nazosala boye na kati ya ndako na nyokwami na mobali oyo akonyokwama soki lelo mobali akomi mutu ya voyage mpona mbongo na ngai ya makelemba mbongo na ngai ya makelemba mama ozomona kaka ke mobali abima mpe mutu na kati ya bato ozomona mobali bandeko ne bavoyagaka bakendaka meme kota ya libota yakendaka te mama ne kaka papa oya omona kaka mokolo nakoza na cercueil naza na bomo oyo ozoya kotala ngai te mokolo nakoza susu te nde mokolo koya so mobali amoni bongo akotisi susi na ndako achenga mal à l'aise po fa kende kotala mama na bango fa kende kotala mama bokilo eza mabe te me bimisa mbongo oketala mama bokilo ti mbongo na nga moko elukelanga ngambo nasala voyage du début à la fin nasombi billet nabongiseli place ya kovanda nasali makambo nyonso mama netu ye kokenda kei ake kolinga bakamukie bana wana bazalaka très dangereuse bana Kinshasa ba très dangereuse surtout so babiki mobali ya poto ba babika ki muno sanga na poto ka mutu mbongo so babika mobali ya poto baza na biloko oyo baselelaka mibali ke soki ata mobali na azana yo makanisi nyonso ezungi kapa ya azali mona mobali moya telema ezate motema esaka duk asala nini amona kaka ye po asala nini basangisa nzoto amona eka basangisa nzoto siko pasi ya boye ozala mobali na ndako bilei oliaka lisusu te mobali aza wana boye ato simbi atoke nango na micro ato yembi na micro ato simbi na modele nyonso rien moko ya kokanga ye na portable na ye okoya komona mwana mwasi penza ja o bazotindela ye ya mbala moko te o nakangi ya mbala ebele
Comment attendre monsieur ba téton. Vandi ça après déjà ça va vendre ça mais boy. Kangi photo atindeli. Mais malgré ce tinda ndenge wana. Papa na bana akufi déjà na se. Papa na bana zo telemate. To vandi na papa na bana azo telemate. Nzoka parce que papa na bana lokola dekona et pas ya kendaki kuna dekone. Et ça li ke mwana wana mwasi abebisa papa na bana. Papa na bana pa na nga telema li sauté. Na bise maman. Papa na bana telema sauté pour mo bise ba maman to la négligence. Moi ta pour ce négligent na yo, o miki parano pe li susute, o vandi ka ndengwana. Ba memba mamelo pe loko esetala na wana se omona ko tika mo journée mo mbaka bongo mo soutien na nini te biloko wana pe elembisaka pe ba papa so papa zo mona za pe ngebute azo mona pe ka wololo bongo pe mosusu pe elembisaka mona pe papa penza machine mo pe za e démarrer ezate ya mo papa linga il faut à moi bien te oza c'est là moi nzoto pose à moi bien ou tu moi parfait no skola bien maman ni tu vanda na yo eza pona bongo tende kona ngai naza moi so nazalaka coquette. Naza coquette maman Eliane. Na mikumbi sipeza ke nazala ka coquette. Na linga kanzoto nanga la milenge la kanzoto naza bien maman. Problème ezake papa nenga kenda wana lokola kenda ko déconner. Mwana na esika kende ki nde mutabebi sa nzoto. Apa tata linga boy. Eloko te. Alobi mama ezaka ngai ta okatsaki ngai papa zwa makango awa papa zwa makango awa police na beta bino za mu États-Unis abia zwa makango awa na États-Unis esika tozali awa papa na ngalo ko ezo telemate akeli libanda fo telemate na mo so ekikolinga libanda fo kameme telema. Papa qui kolinga mwasi mususu na beta aux États-Unis. Papa qui kolinga mwasi mususu libanda. Mama ni tu. Hey. Papa ko kende kolinga na libanda kuna. Kuna peka apongika. Pongika. Mwasi sala bwe. Ayemba na micro. Simba. Ah? Moi satan oh. Papa ko boyne nini telemate engangolonga mutu mbinga bo telemate boyne nini siko papa saka nini apesa ye mbongo apesa ke mbongo a garder ka ki azana maka ana makango moi c'est pas vanda abeti li solo pa ya camarade ya mobali. Bisa lobi mais ngana ko comprendre ta il faut ezala moi si wana ya ndaku asalela mobali ne kisi camarade non to zane boy atelemaka te donc siko ngane nazala nga boye na kozaka na mobali akabela nga mbongo mais nzoto na sepelaka te nzoto ya motau yana bojoba la pose ningana c'est ça ba emelanga bibi le bisinga ki akanga kwekonda bibi 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 pusa koni na ya tolelengi malili makasi de la renta na bechangenga ade nangai e comme bibi de la renta bibi bibi pusa koni na yo to lelengi bibi lo bisinga ki yakanga kwekonda bibi bibi fali pupa bana na yo mwana batu mama Monique Vanda ezaka yo soki yo te moyen te mobulu nde koti na mboka heureusement que tu es là ayebisi na camarade ya mobali na ye alobi na yeke antukanga na kokwa naza mutu akoyebisa te lokola yo nde boyaka awa na camarade na yo sa camarade na yo azalaka. Telemate.
feza mwasi na ye asalela ekisi camarade penda yoki boy boyebi ki mwasi na beta masolo camarade peta mo yoki boy abete pe mwasi na ye lisolo abi en tout cas le kamono ko ebiso te mena ebisi okaka pona moni na ko tonga moninga na ngai pa mususu te wakana bete ka lisolo papa sakola to mesana biso basi na mbala kata ndako tonga kaloba na yo abi ninga na zawa en tout cas moninga na nganenga zawa na oui puis que moi c'est dans basa matata elle va couper na biso te so couper biso dans biso bien bon ba ba matata na bango moninga kende ko meka mwa libanda ukinde ke ko meka mwa libanda telema te pa mwasi wana c'est que mwasi na ndako asalela ekisi ya mwa telema te mwasi fait asalela ekisi ya mwa telema te mwasi peta mwa ke babi kamuno kona ko bomba likambo te ngape funa ebisa kaka moninga na ngamo sifana petele lisolo oyo kepe pa camarade moninga ne mwasa hebisi. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou, toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Maman Angélique nazali kama ko biso ndeko na ngai bombanga maman Angélique koloba likambo te bombanga yo moko loba kinanda kuna bino ana mobali bozaka na kimia te okotela nga pe na détail te oloba ka kia bwana ba problème nga pe na kana curiosité ke na tuna ba problème nini mais yo ka mobali nanga na bisinga ke mobali na ondenga zawana akenda kolinga mwana mwasi moboy mais pa yeke ndako linga mwana mwasi mobali na yo atelemaka te ndeko na ngai yebisa ngai eloko yeke kotuna na ide ke balakisa ye moninga lakisa yebisa ngai yo sala nini po ye na libanda atelema te ngai pe nasalela mobali na nga po soki ye pake libanda atelema te ide oyo akendaki nango yango wana akendaki na ide mosusu te ke o ya sugiso te akendaki ndako yebisa camarade na yeke yebisa nga signale nga pe mama na nga yo sala nini po mobali na ona libanda kuna azo telema te nga pe nasalela mobali na nga po na libanda atelemaka pe te yabi atelemaka te kabana lisolo abi mobali na nga bisinga ki mbanda o bazwela yo wana moni mbanda bazwela yo mobali na yo basangisa nzoto te basaka ba relation sexuelle te basanganaka te chubu bana chubu te chubu ezala te pare mobali no kuna atelemaka te lakisa moninga osala ndenge nini mama lakisa ngai ay mama te fo rappeler nga obondela ti fo mona pene nga zo bondela lakisa nga mama osala ndenge nini kuna chubu ezala te nga pena sela oya nga pa telema pete ya bien tumba na ngwaka nini oh kote nga kuna telema te nga na sufra ala kati ndako na yebi kaka na yebi te pana nga telema te mama ezala tango ezala midi ezala pokwa rien dibungu tulu atelema te nzoka pena libanda kuna zo telema te
na comprendre abi mobali oyo banda utaka Congo ozo yebati ba periode kendaka boyeboy na ko ba periode kendaka la mama na bango mama bongo banda kolela banda kono ba ya kotala ngai na koya kokufa na moni yote oyo amona na cercueil mama omoni bongo bafuta kabisa bongo bafuta soki ba impôt moko boye katika pesa expliquer nga bazo mbongo ebele bato États-Unis bafuta ba momoza ba impôt bloko moko abongo na kanya obiete mais katika pesa expliquer nga moi je te fais de gros bisous katika pesa ma petite sœur alobi mbongo na nga na ta bafuta ki mbongo wana mbongo wana ni sotunga mna pesa ka ye akende kotala mama bokilo banda zonga mama atelema sote ngana kaisa ko telema te zaka pona nzoka pina libanda pa telema ta mama telema te moi ça seki moi ça beti maboka bi ngana kaisa zaka nzoka ndezela na libanda mama mena mona ka awa nakanga portable ne sina mona portable ne o mona penza moi si penza tindi penza tina kati kuna na ozo mona o mona so tindi koto atie ba musa asa yango boye kangi photo atindele to video soko kuti na portable ne ko kuta banzoto ya mwasi na kati ya portable sikoyo ngana yakanisa kake ndenge banzoto wane za bongo asala kangwa distance pona ngana yebika ke kona monaka basi batindela ki banzoto na yebika ke asala ka savon kasela ka savon na ye yango pa na nga telema asute nzoka ndeko telema te na oya azu ya telema ta bi mama fona vandisa mobile o il faut na vandisa ye abi mama komitungisa te na kobomba yo na koloba te na yebi na mwasi nene na kozwa ye abi mama elia na côté sa esprit na vandisa mobali na yebisi papa ngai ana ndako osimbaka ngai te kande na zaboy na yebite soko sepelaka na ngani susu te soki eloko ni na nzoto na nge beba o linga susu te so na komanya makopole pa na yo na yebite osimba nga susu okoma kokende libanda po okenda na yebe ki trouver bonheur mais yeba ki sango na oya libanda ekomelinga déjà oya libanda kuna panzio sangwa bike yo otelemaka te tango komelinga na matenga pe na chete mbeta parce que ananda ko pe otelemaka te ko otelemaka te na ndako tango na yoki yango pe na libanda ki otelemaka te mwasi wana boza na ye papa soko oyebi nda panzi osango oza ya kosambwa ndenge oza wana mwasi wana panzi osango alobi alia koka mbongo apamba otelemaka te bosala kiloko moko te kutu ye ndenge aza wana ana sheri na ye mosusu mikolo yokendaka kuna te wana mwa mbali na kedala pa ndako na ye bambongo yo pesa ke wana alia kamona sheri na ye mobali pa kisa mo ke bambongo yo pesa alia kamona sheri na ye mobali pa dasuki mobali amoni mwasi alobi trop siko yebisanga na ndako ozotelema te na libanda ozotelema te likambo ngo nini nde mobali ayeko avoué o te omoni ntango na voyageaka nalingaka mwana mwasi moko boye mwana mwasi wana banda nalingaka ye banda nazonga na ndako nde natelemaka lisusu te natelemaka lisusu te mais nakanisaki eloko na otelema te boye nakenda ta koluka libanda nakanisaki epa na yo ntango mosusu santima to nini nakenda koluka libanda mpe nakei oyo bayebisa eza ya solo situation na ekomelinga peti na libanda donc ngai moko tanke mokolo nayebi ke mwana mwasi wana moto asalinga boye nabengaki eta na moke na libanda mpe na otelema te nabenge nayebisi nga mpona nini nzoto nanga awa etelema lisusu te alobi parce que nzoto nanga ndenge eza na elingi kaka nzoto nanga mpo etelema il faut ka oya apo nzoto na yo pesa nini etelema nzoto na ndenge eza wana elingi mwasi mosusu te ezala o ozalaki na elingi mwasi mosusu te nzoto na ndenge eza wana ekomi ya yo ekomi yanga ya yo moye telema kote mosusu eza te abi mama nitu sikoyo mwasi apesa ya réponse wana ndenge aza wana moya kende Congo eza te parce que aza na moya kende Congo te aza pe homme moko fainéant ngande nazo ba responsabilité surtout ya ndako ngande nasokipaka na ndako ngande nasokipaka na makambo ya bana aza fainéant moya kangisa mbongo boye akende Congo yango eza te tala nano na mbongo mukie oyo kutu azoka aso asali mwa ba job akabelaka kopine oya libanda lokola bika ki ngai
mpunda nde naza wana kosokipe na ndaku nasokipe na bana mbongo oyo ye azokende opesa yango makongo ya libanda mbongo yango mpe mama nito eza mpe ya malonga te oyo ya libanda nakanisi mpe alingaki ayebekaki awa abando opesa ngai eza mpe ya malonga te apesaki me ya malonga mpe te donc moyen azwa billet akende Congo eza te yo na bike bandako eza na makambo moyen azwa billet akende Congo eza te akobandela wapi asomba billet afuta flat na séjour ana ngote aza nango te ce qui fait que moyen kende Congo eza te alors mobali atikali ya kobeba ndenge wana sikoyo nga naza mwasi vérité na sina yebi mama nitu vérité ya boye moya koyebisa ngo bato eza te okobanda nini koyebisa bato katelema sutena na kondima yango ozomona makanisi nakomi nango natika ye naboya ye nasala vi na nga pena na posa bakwanyanga nzoto aka motao nga pena na posa bakwanyanga nakovanda ka boye te soki azalaki kaza malade abelaki mpo bamaladi mosu ekomisaka mbala impuissant soko azalaki ka abelaki aza na maladi mona nzoto ezotumisa ye nanga kaka motema mais lokola eza adekonaki nga na bimisi mbongo na ngai na bimisi mbongo nakende kotala mama na ye mpo mama na bande kole olingo ya komona nga na cercueil na bimisa mbongo na nga na ya billet na ya séjour na bakado ya mama na ya flat avandaki na bimisi mbongo kaka mbongo na nga wana yango ekende kolingela mwasi wana pe bana kisasa na yebisi bino mibali bakenda Kongo bandeko na nga soko ke kolinga ka mwana na kisasa mama bana na bazana ba technique moko na yebisi bino soki omoni mobali akendaka mingi sambela loba na ye nzambe kanga miso mobali oyo soko amoni kaka basi amona bango banzete amona bango te bampuku amona bango teke baya bato sino te bandeko soit mobali akozonga te soit azongi babomi déjà bonzoto boye akomi ka moninga na yo pe mwasi sene ye komi légume alors abine na zawo programme ngana che nazokende kobenga na ye natikala nga moko comme ça tana kobenga na ye tango bato bakotuna bokabwani mpo na nini nde nakoyebisa bango ayebisa bino eloko nini esa biso tokabwana mbongo na nga moko oke kolingela ngo mwasi motoki na nga basakanaka na motoki ya motu te bandeko na ngai motoki ya motu basakanaka nango te surtout so moto apesi eloko na bolingo mbongo na nga moko okei so kolinga basi na mbongo ya nga tala lelo pa ye tosuki toke na conseil na bapapa mibali oyo bokotala biso mpo bokotala mibali bapapa soki Kinshasa un mois okangi motema obimisi mai wana te kosala yo nini papa bozobosana ke bato baza na Afrique bakanisaki bato baza na Europe baza bato ya mbongo bato baza na Afrique bayebi te bapasi oyo tozaka nango na poto bamonaka kaka ke ozokende vacances oza na mbongo ozokende oza na mbongo nzoka nde oza na mbongo te oza na baobligation moko boye oza na makambo nini ezotinda oke okende soki osali kaka un mois miliki wana obimisi yango te okokufa te bato mibale deja so bosangisi nzoto eza baesprit tala mwana mwasi oyo ndenge ayebisi mobali ke nzoto na yo nde eza wana ekomi yanga yango ekomi ya yo yango wana ozomonaki atoki kote mosusu moyo telema eza te sikoyo mobali na ye ezalaka nde bonzoto boye po ozala mobali okolata pantalon nini mais soki bonzoto boye elala pongi est-ce que oza na fierté na yo soki bonzoto na elala pongi osala mosala olendo soki bonzoto na elala pongi okoma zuwa somoni ata mwasi asowa na mutu ti ata na feti soki mwasi na bina mbali mosu okokoka
okoma jalousie po mobali ki mobali ezali nde lokolo ya misato oyo nzambe apesa mobali yango nde ezosala kozala mobali bongo soki lokolo ya misato elali pongi ezotelema susu te ki mobali na eza sikoyo wapi boyebaka kokanga motema bapapa ndenge nini basi bakangaka motema makambo wana eyaka na mutu mwasi soko avandi ya na mobali te abike nana ya mobali te avandi na ye yango wana ezaka atake mwasi so akufeli mobali okomona mwasi avandi 3 ans 4 ans 5 ans près 5 ans près aye kozwa baengagement aye kobala mais mibali azalaka akufeli kaka mwasi 6 mois 1 année abali mwasi mosusu bokoka kokanga te mpona nini sikoyo mobali oyo azaki na mwalo lendo te azaka mona kaka bon mwasi amona kaka na hotelema te boye na boye tout ça mais ntango ayoki yango sikoyo na libanda mwasi libanda binisi secret na ya telema te akomi na nini soni mwasi pa yebise te ke o mwasi akamara no mutalo bika ke mwasi na yo apanzi yo sango alobi azoli omo bambongo wana oza nango wana apanzi yo sango ko telema lisusu tabi banda na yebise mama akota ndako ndenge azana ba fete akenda asute bamatanga kendaka te obimabi akota ndako mpona soni ndenge okike mwasi wana apanza ye sango ke atelema lisusu te sango mpe alokuta te nanga moto ozali ana ndako atelema asu te tala siko place okomi papa oza mpe na bamoyen te ya kolobaki okekishasa mwa mwasi yango asani abongisa yo soki mpe akobongisa yo toyebi te so mpo okende kishasa oki libela mpe toyebi te boyebaka mpe mwa moke kokanga makolo bapapa so po moni eleki tiaka asavo esa nango eloko te ata soko esa eloko oyebisa nzambe elimbisa ngai na tiaka asavo parce que naye kotrompe mwasi na nga te tiaka ata savon tiaka kamusi obika nzambe elimbisa ngai nzambe akokomprendre ke oboni kotrompe madame yango notie savon bosalaka boye te kolinga kopesa moninga mpasi na bolingo te ce n'est pas bien kolinga te kopesa moninga mpasi na bolingo ya malamu te eza malamu te bapapa tala siko mwasi pasi ya motema tozalaki bien kaka okenda kei azongi problème siko mobali soki aotelema te komi loko voiture eza epave te mobali soko aotelema te akomi voiture eza epave biloko abongo mpe ebongake mwasi moko asa akola na ye so bandenge nini me mwasi oyo nanu akoli na ye te so ye bandenge nini epuis fo bo bapapa boye bakiboyi ke basi balembaka noki te na momo nzoto bino bapapa nde bolembaka noki bamama balembaka noki te bino bapapa nde bolembaka noki kimobali eya lokola misato kolokwa misato sikoyo ekufi mpo ya nini mpo na faute na yo ekufi mpo ya nini mpo na bondumba na yo ayi te ya bapapa mosusu balobi te ke soki ovoyage il faut kaka okende olinga mwasi mosusu ovoyage il faut keka olinga ova te bota baconséquence ya infidélité yango lokola misato ya papa ekufaka te ekufi merci mingi na biso tobolinga mama Elia Nitu Matondo Aksanti toi Sekidila que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzamba kalusaku muna nzamba anubesha bana betu bons tumoko ko bisanga mama Elia ndongo vanda kiona na mona ki obiente et na monka na lataki yango yo ngai mona nga bien ngai voilà ngai wana mobimba na ngai yango bisous bye bye.